tala te mokonzi. Ana yule médical kwa Cardinal Mosengo. Mosengo yitasi batwe bebe Mosengo ayichita. Basha na musubule. Merci de nous rejoindre sur Feza RDC et puis Vision Plus Télévision. Mesdames et messieurs, Lelo, Tozali Bongo, on a parlé du peuple. Et Sika, Nzoto Yamowe, Cardinal Mosengo, il fallait qu'ils aient exposé. Toye Kokuta Awa, fidèles catholiques, se déplacer et bazo pour poser ras-le-bol na bango. En arrivant ici, Babo Ibinobo Kota, Tozomona tout autour à Matanga ya Cardinal et Bongwani Nango, Maramba parti politique parce que draplem de Tozomona, Babo Ibinobo accéder na kati réaction Kozalani. Merci Ndekonanga, biso tozali ba Christo ya Église catholique. Église catholique ezali Église moko tambola kana mulongo. Banda esika papa zali na esika ba Christo nyonso bazali Église catholique ezotama na mulongo. Ezokamisa biso tata na biso ya molimo auti kokufa. Il fallait to fan de sika moko to lela yendenge ba messe bando salama na ba paroisse na biso. Ba messe salami lelo ezali mokolo ba sala messe po ba yamba ba paya pour que biso to zalawana. Espace o eza munene. Bazo kosa biso makambo ya Covid. Espace eza munene tokoki kokota tokotelema tokosala eloko moko te. Ezali tozolela batika biso tosala. Lelo bandimi image kuna nde bazobenga na bato. Soit image kuna. Lelo bandimi Mosengo. Babando boyaye Mosengo a contribué na Congo na changement ebele donc batika la biso temps to le la papa na biso molimo pour que tozonga na kimia merci Ndekonanga. Merci beaucoup ami Batunia so bazolanda biso partout à travers le monde bozomo on a vraiment réalité tozana ngo ezo permettre biso to sala kutu musala te mais banani bazana organisation ya bobsek oyo parce que lobinde ba kokundama non to komi kutata na journée ya lobité mais tala lelo na ndengezali banani bazana organisation ya bobsek. Ce qui est au na palais du peuple, ça signifie que oyo babando finga tata na biso bango wana lelo baweli ebembe wana ebembe comme ya bango mais era zalaki na bon moi aza ni député oui azalaki na conférence nationale souveraine ye muto ya memaki yango mais lelo batika ba chrétien basa l'organisation na bango pour que balela bibembe na bango bakoti yango eloko ya politique ye azwa en charge pour que akoti yango na palais du peuple. Merci beaucoup ndeko to lobisa pe bandeko mususu bazali a ngai to sepeli eleka tozana tina to mona ngona pokwa ekoleka. Merci bandeko balandi bozomona awa réalité tozanango toza vraiment sur terrain et na palais du peuple papa mbote na yo. Merci monsieur le journaliste mbote na yo papa wai ko assister na matanga mais tomoni a ekomi maramu susu bazotindika batu biso ko tu presse ba permettre biso to kota na quantité réaction kozala nini. Ça va, merci beaucoup monsieur le journaliste omoni mamweza awa c'est comme si et comme ma politisé to uti ba musika tala niveau bazotindika batu vraiment la police tala réaction à la police de son vivant ya Mosengo totikala komona ba initiative a boyete et pourquoi lelo yo bolingi ba récupération politique et comme ko sala lelo oyo bazwa esika na place a kozwa esika te organisation matanga esengaki esalema boyete mais on est un peu étonné et puis surpris comment on a marambo boye talande bazo penga na population
Les gens se sont sensibilisés toutes les 24 communes pour assister à Matanga. Mais regarde ce qui se passe ici. To éviter aux les cas balingi bateya bisonini batangisa bisonini ndekonanga malobezala ki panayo. Ça va bino boza ba journaliste d'investigation. Bota la bino moko boza la vraiment ba témoin oculaire les jours J. Toza bandeko la biso ba uti misika. Ba kosa biso apesa programme ke ba placer qui va na l'écran géant partout. Monsieur papa, nabi ke sala ma ba recherche beaucoup de courage atende ngolo moni na kanda wana toyemba la boko la palais du peuple toya boye ba pote yo seza okanga. Ta l'espace ndenge sali boye munera palais du peuple ba tout komika boye meto za kala kanda onyo swana gouvernement muto akwa sibe responsabilité na ye biso to za église non violent toye kolela papa onyo segoya egoya biso to za tipu titi butu to za merci monsieur. Merci beaucoup ndeko. Bandeko bazolela ke na bandako bakati ba courant et pendant que bakanisa ki ke ba iko landa intégralité à Matanga na chaîne nationale mais majorité à ba commune à ville à Kinshasa courait zaté le fidèle catholique se sont déplacés pour na koya ko participer vraiment na Matanga ndeko réaction ezanini komona toye Matanga awa mais tala makambo ezoleka. Oui, merci le journaliste pour couper Sanga Maloba. Ils n'allaient pas si vraiment pour abisso à Christ ou à catholique. Pas mater toyer pour coller la tata abisso à Moli Laurent Cardinal Mosengo. Mais pas si ils allaient pas mater, bazali la police bazali pour tirer des ordres, bazali pour bengala, na banganga nzambe, na ba mamela. Banda kutoye mais babito telema tokuta na nzana mingi bazozonga mais toye messe poto sambela pona mulimo ya papa na biso mulimo ya papa epe mana kimia mais on dirait baluki ba maman biso baza kuna bazolela babeti ba des choses comme ça mais wana toye biso tokuta koma tokuta na baninga ebele na nzela bazozonga ya wana biso toye to koma kaka to vanda taboye bakolanda messe biso tozolanda ya wana toye. Maman, message ni ko lancer na gouvernement na organisation au basali na Matanga papa Mosengo. Message na ko lancer na gouvernement sala ka makasi ya sala bien na ndenge aleli papa na biso to sepeli mingi ndenge aleli papa na biso. Papa ya biso amoli wakei to sepeli ndenge gouvernement pas leli. To sepeli. Mais papa na bino ngo boleli libanda on dirait boleli na ba norme mais vraiment te Mosengo azo mérité. To leli na ba norme lobi to zalaki na messe la cathédrale les locaux na yango yé na palais du peuple lobi bakokunda ye bon toleli bien te pona maladie o ekoteli biso na mboka COVID-19 o yango wana moye tolela papa pe na ndenge esengeli tokota kuna na kati ezate ba mesure nde babi ba mesure barrière to respecter yango mona ke batu ebele bakota kuna na kati pona kokende kolela papa ezokoka te yango wana nde omoni pasi oyo toza nango yango wana toza moni boza ba chrétien catholique parce que na ba église na bino bozwaki comment ba mesure moko te oloba ke bo se protéger bo sala boye bo tia ba désinfectant pour que okota bino nyonso na kati kolela papa bino bayebisaki biso nani sango na biso ayebisaki biso alobi bomema bolata ba masque na bino boyala na ba désinfectant po ba mupepe ndenge na ndenge ezoleka wana omoni ke bato bazali ebele to se protéger. Mais beaucoup de loko mususu apparemment. To kuté loko mususu moye to côté zate ba policier ba kangi biso moye to sale zate. Tozolanda messe ata to pusana ki pembeni te mais tozolanda messe ata la musika. Susi na biso yango. La malibanda, tout le monde maman pas ça dire maman pas Oui, merci Bandeko Balandi. Et après avoir connu ça, Bandeko Balandi, si on veut connu ça, maman a dit ça. Trois autres également, pas d'article, maman Tombola n'a pas Babaji. Mais tu as aussi posé retrouver pendant or et fallait voter carrément la carte. Réaction nous en
Mais ça c'est l'arrivée du président de la République. Le président du Congo, Sassou Nguesso. Nazana likambo ya kobakisa ngai ndeko Junior Mbukapindu naza cadre ingénieur agronome tolongwe bisika misika toye apo akolela cardinal na biso papa monseigneur Mosengo mais likambo ya kokamwa tomoni koya toye potolela ezana mama moko kutu aza wana aza violenté na ba policier bazokisi même na libende je crois qu'il a attrapé même tétanos wana toye makambo ya politique te toyeli makambo ya nini te toyeli kosambela toye komibonza toye kose recueillir na pasi ezwi biso bakristu catholique tokwa kobondela na kimia tokanisa maepapa azalaki koloba na biso te tozali bakristu tongenga na mwinda mwa kristu tozali mwinda tozali mungwa toye kokundola maloba na ye toye kose réunir en conglomérat en un seul homme poto la kisa unité na biso ya ba Christu particulièrement catholique kasi kamwisi biso tobosani te mon meseno ya ba konzi ya mboka to pe ya ba policier ba bengi bango ba agent de l'ordre to ebite soki pe ba agent de l'ordre po mon meseno na bango eza ya kala to moni ndeko Rossi na Lemba oya kufaki martyr ba ye kotia ba policier ti na ba porte ya paroisse mon meseno okomona ngo dans mboka mususu te sauf na RDC au moins des gens sont en train de saboter même les chrétiens ba na ba policier na ba porte ba tu ba sambela te même ba dimanche ba église mususu ça va mais pas catholique à tel point que mon Christ ayaki abondela ba betie même asasi na porte église est-ce que boyaki quand même na ordre parce que ceux qui boyaki na ordre ba linga ba kotisa bino te toye na ordre mulongo ezalaki na bandi bino nde pepete boye retambe bomoni alignement ndenge sali nazana sac na ngai okotala eza vide biloko nyonso nayaki nango babi tokitisa tokitisi tokomi na esika tokota baplace eza te oyo baplace na kati eza te biso toye kovanda te ate akotelema toye kose recueillir
Mais en un instant, si comme baza déjà na barrière pensée, si comme baza déjà na plan na bango machiavélique, il commence à violenter les gens. Il y a qu'on repousser na maman na bandi mbele aza et si quand on a image na le colonio se zokie. Maman outi parfois mbanzalemba, a outi parfois commune musika, a yé a fouti ba transport, a yé aya ko se recueillir, aya ko kundola maloba papa na ya molimo. Na esika monte tomoni ba musulman bazo sala bango ndenge wana tozana mandu kité mais ba violenter biso ba boyi pe to kota totosi so bolobaki ke toye na violence de bomoni violence biso yeyo to se retirer tozana biso côté so pe balobi tozonga na bandaku tokoboya te tokozonga na bandaku même courant pe zate moyen to landeza to tikela bango na ba prado ndenge bayaka na ba prado ba honorable bango bazana accès biso ba Christ to bondelaki na papa tozana esika te tala bino bokozwa ba image bomona ndeni ba mitraillette ezotambola kasi na ba paroisse na biso totikala jamais kozo. Merci beaucoup Ndenge Bopesa Rabiso confiance ya Rolanda Biso partout à travers le monde. Papa Nabiso Tomonia Ozotomboka Oyaki Matanga et comme il sous boni à Rotomboka. Ouais, les journalistes, Totomboki n'a raison. Parce que Biso sur le peuple congolais, les grandis Toyebi à l'époque, acharnement entre la police et l'église catholique. Le fait cardinal Monsengo Lelo, Erazaï Kolobana Bango, Bango, Karaba policier, Baner, Robeta Bagaz, Baego Seme Batroube, Basalat même Basaclier, ici dans quatre églises. Mais il s'est fait que Léon Matanga là toujours, Kaka Basemer de troubles, il y a ba marche, Kaka Bango, Basemer de troubles, il y a obsèque naïe. Balobi na biso, bino boyebi que, Aza grand homme, Aza pasteur, non à Kinshasa, mais pasteur à la République Mobimba. Lié au Boriko Tchébembe, il faut aller au contenir au moins la moitié, même il y a province. Mais bino Boriko Tchébembe, 10 000 places. Avec 10 000 places, on va policier, on va compter 4 000. Petit peuple a compté combien? 6 000. Alors, et comme ici, population à Yawa, si bazou va parfum pour le contrôle. Bazou va parfum, bazou va big, bazou va tubilo la bango, et tika libanda. Et enfin, babano crée ma barrière, mon ça m'a raté. Bazo bête là, maman mikolo, baba pati, maman ati ma papa. Et bah la population, tia on a sait. Est-ce que c'est normal? Il faut aussi signaler, bino ba fidèle, ba bengani bino, mais tomoni bateau, ba yena ba infligé ba parti politique na ba tika likuna. Non, là est à libisoté. Bango ba autorité à Congo, bazalara ba autorité na bibemba bato. C'est ça. Et Razala Golo ba banque les médiocres dégagent. Nana ego yebisere papa lobi na biso beto bomsambora parce que nous sommes des médiocres. Bango ba komara ba autorité na bibemba bato. Car ce comme ne bembe ya batu, ya mutu, kinganya roya, tel rocha loi. Mais à l'époque, era loba ina banque bo diriger pays mabé. Boza ba médiocre. Bo améliorer ça les nabino. Nani aloba raté. Ba les gars na bitando ike belé ko finga mais il s'est fait que l'on a matanga là quand ba groupe wana ba yeko semer trouble lisusu. Ba parti politique, biso ole la passion na biso. Mon sœur on a une partie ni. Aya parti ni. So aussi entre bandeko na biso pouvoir à Kalaba, ça même coïncidé à l'époque. Ba finga na ba TV et le long ba ina ba drapeau là ba pour en faire quoi? Le long ba ina ba drapeau na bango. Tout le monde là ba FDC, ba FBC so ginani wana. Ba UDPS, ba ko ba nini à l'époque bango ba finga kaye baba kaza pasteur ta faux pasteur ba benga même kaza maele te lelo ba komolo ba TV kaza maele lelo ba ina ba drapeau na bon na nini. Donc oza ko sarane bemba mutu batika biso tolela pasteur na biso na kimia akene ko pema ata to raté awa to bando ke na cathédrale ko s'incliner devant tombe na ye to ko to s'incliner donc biso na bango ba ye po basala ba propagande na bango ba mona ke gouvernement zalaki pas la biso c'est notre papa c'est notre pasteur donc ata le loté si ça mérite dimanche to ke na cathédrale to s'incliner bango ba ke lisusu. En tout cas merci beaucoup. Merci les
La police alors se met troublée. Ouais, maman, mais là, qui va salir ma carte mi balé. Hein? Donc, carte, il y a blé, on a rouge, ballon, non. Raphaël, donc ça pour ça des autres deux. Donc ça pour ça mais la maison qui est là, on a tata Raphaël, donc j'ai la master. Merci maman. La parole est Augustin, avec la massacre, je me suis encore pour passer pour la Merci Bandeko Balandi, na confiance et fidélité au Bossala Kinabiso pour na Rolanda Feza RDCP Vision Plus Télévision. Et à l'occasion, il y a obsèque, il y a Cardinal Mosengo, il y a Tika Kibiso depuis Mukolo le 11 juillet et puis Cornae qui le 18 juillet et Lelo va exposer corps na Palais du Peuple. Les lots le 20 juillet. À Kokunda Mabongo, Mokolo est mercredi le 21 juillet. En tout cas, bon continuer toujours comme ça la biso confiance. J'espère bien to Koko Manabanda Kunabino pour na faire parvenir bino Bobseko malgré l'incident au Tokutani Nango na Mokolo ya lelo accès à la qui vraiment interdit. Bomoyo qui bande kundenge ba pesi baral bol na bango de part et d'autre. Ba c'est mobiliser qui parmi le 24 communes en ville à Kinshasa, au Baya qui vraiment collé la Cardinal Mosengo, mais Bazui Bongo accepté, espérant lobby Mokolo et enterrement et que ça les mabongo na Notre-Dame de Lingwala. Nakati ya paroisse ne bakokunda Cardinal Mosengo, espérant que bandeko nyonso lelo yo ba accéder lobby quand même ba kokende kotika épiscopo Cardinal Mosengo na lieu de demeure nae awa
tokomi kosilisa awa vraiment parce que le président de la République vient de faire son entrée. Accès vraiment est interdit, moyen toko talisusu ezate. On a tenté de faire de notre mieux par rapport à makambo eleki libanda boyoki bande konenge baleli ba mama bazoki bato mususu bazu ba incident ngako tout gamoro yo pantalon na se pasuki mwandambu. Donc je ne sais pas ba condition sur laquelle pasuki na se wana ba condition to travailler nango vraiment eza vraiment idéalité et bon continuer toujours comme ça la biso confiance bon ça jamais en dossier ce qu'il s'agit topé sabino information na source to kita toujours na terrain to ya ko la bino information po to komisa yango na banda kuna bino batunan bo s'abonner te na Feza RDC et puis na Vision Plus Télévision bo ça la biso confiance bo s'abonner massivement bo jamais en dossier on se retrouve au prochain numéro ciao.